Na pesi sous mbote mingi pona ba client na ngai ya GFM service. Vraiment na CP sous mingi ya ko rejoindre bino sous na niveau ya téléphone. Pona message na nga oyo na ça na nga bar 25 on a expliqué ki ba client ki tozo ki mo retard. Juste lelo déjà jeudi ba banza ko charger conteneur on a bar 26 à partir de Pointe-Noire. Ba aussi Salobi. Donc plus tard dimanche, conteneur aux anakati à Matadi. Donc lundi, mardi dans la douane. Au courant de la semaine prochaine, donc vous avez bloc on a vu non. Les signes sont vraiment 1000 excuses dans retard. Alors pour l'information dans la lelo, juste nous informé sur ce client qui est déjà cause abilo ko ya bato ba les vacances. Ndenge na salaki ba so pour na bato ba vacances. Bobo santé bamboka nyonso o GFM service ezali. Tout ça, j'ai biloko to bani ko biloko à vacances. Donc lelo vendredi à l'objet de charger bar 26 bar 27 pardon. Vendredi on a kuna ezoya to charger bar 28. Ya auto zo senga ja ba client nyonso to bani ja ko sala ramassage ya bato ba ko vacances. Boyo pe ba période to komo kende ba maso e koma rappel na moi mbilinga. Ya ngo vraiment na zo senga ba client sur GFM service. Pas une autre GFM service à Ali. Vraiment tout ça que bani ramassage. Liboso to bana na mboka bundes pona bana nyonso mboka bana bundes to bani za ramassage. Place nyonso yo na terrain ya bundes. GFM service à Ali presque. Babi service Ali to komati pa yo zali to zo bloco na yo. To sengi so na mboka France parce que France na moni et comme deuxième pays oyo ezoko landa Allemagne na kofrete bloco pa na biso. Vraiment les autres sous bas de connexion sur la France bah merci ming la confiance beaucoup mon pèse en vraiment c'est dernièrement vraiment la santé que la France bah comprendre que GFM service à rendre des services na ninge sengeli et on se aussi na sous na batunion sur la France bamboka Limoges na Paris na Mulhouse na Chalon-sur-Saône na Lyon na Paris. Donc vraiment France mobimba tout ça dans la bino que GFM service aza déjà aux ablo qu'on a et surtout bino pour que ba vacances bobo santé na c'est une prédiction na kati ya bakoli na biso donc tout ça bino ba ta France non seulement pour service confiance dès ka bo bani ko pe service confiance dernièrement na santé que bo pe confiance alors on a lingi vraiment na comme à 100% na terrain en France donc bo pe sans confiance moi pour na ba ta France Moussa na biso toujours en marche. Quand on a eu ça, que Didier le barabiso mingina petit nanga fofana que matadi na bombe kuma na ona kacha bongolo. Donc vraiment ça solo. Bon moi la preuve mikolo ndenge bakare réquitation ba ta France na ba client mususu. Donc biso tout ça toujours le système VIP au PC car na awa ozango na kin. To solo la pe ozala décider et comme la kin au type public on a kati ndingo chaki ndingo ozwa yango. Donc tout ça c'est vraiment ba client nyonso que GFM service à ça tout le système na ya VIP on m'a mis tout kati na kati ya Kinshasa na sengi sous bato Suisse tout ça c'est la ramassage ba on se va préparer ba vacances na bango bobo santé que GFM service déjà attend toujours en marche ba bi c'est ça pour la Suisse ou ils ont ma bloc on a bu non bato sous il y a Autriche week-end prochain nous coûte déjà to ramasser bloc il y a Autriche ba on se va aller dans le prêter et pardon week-end déjà toujours au bloc de la Suisse et à Autriche pardon bis les autres demoiselles le na Boutou bato nyonso oba na Vienne oba na Graz oba na Linz o nan ba mi pesa ki bloc na bangote oba za ko kanga à partir ya vendredi samedi dimanche GFM service aux na kati ya Autriche ba o nyonso baza na bloc kuna ba pesa biso confiance que week-end oba benga biso to za bloc na bango to sengi sus na bato ya Danemark ba o nyonso baza déjà prêt na biloko na bango na Danemark vraiment bo benga biso to za déjà prêt ko za biloko na bino surtout na ba chargement ya mikolo za ko ya na sengi susu na bato ya Suède vraiment na zaki na Suède na moni confiance ezalaki na Göteborg alors siko na minute to za préparer na kati ya Suède semaine prochaine tozo kita na kati ya capitale na bino je crois Stockholm. GFM service azoko takati à Stockholm ba numéro oyo bomonaki ya Suède bobenga biso et puis si ya ba question so ko tuna bobenga ba numéro allemand donc tozana bobongisa déjà semaine wana kunezoya tozana kati à Stockholm
batu nyonso oyo baza na kati ya Stockholm oyo bamonaki Göteborg eza mwa musika JFM service azokota deja na kati ya Stockholm bopesa biso toujours confiance nayebi ke bozalaki desi vraiment nazali na bainformation bozalaki desi par rapport à bagence oyo elekaki mpa na bino oyo bazwa biloko na bino oyo bazwa bamituka na bino ti lelo bakenda porter disparu alors yango JFM service aye kolongola mai ya miso wana oyo etangaki bino bato ya Stockholm bopesa biso confiance na bino mpe bato ya Norvège bato ya pays oyo baza bavoisin na bino kuna kote ya Stockholm vraiment bokoya wana bokosepela bopesa biso toujours confiance nde nayebisaka bino donc vraiment mpo na kati ya Suède nazalaki kuna bato ya kote ya Göteborg bamonaki soki Göteborg na bino bamonaki ndenge tozwaki biloko epuis bayaki ya kosepela trop alors changement na bino mpe ezosalama deja weekend oyo alors baoyo batikalaki kote ya Stockholm JFM service basemaine ezoya ekozala kati ya Stockholm tokosorganize tokopesa bino banimero ya Stockholm donc eloko nakosenga mpona bana Suède ya mwana baoyo bazalaki na kolela par rapport ya bagence elekaka bino en tout cas bo se déranger sous te bo pesa toujours confiance quand nde nayebisaka bino soki confiance yalinga mpe nazongisaka bino confiance oyo nakoyebisa bana Suède ya mwana et puis na continuer susu na Danemark bobosana te donc bana ya États-Unis vraiment message oyo nde eza mpenza motuya mpona bana isa les 10 JFM service akozala na kati ya Dallas nayokaki déjà bato bazwi bakarton ebele et puis des gens samedi oyo déjà bureau nanga zia kozala ouvert ba oyo nyonso déjà bakangaki biloko na bango na mboka ya Dallas aux alentours baleka déjà kobana kotika biloko passé nga na okoma les 10 donc plus tard dans quelques jours après tocharger déjà conteneur tobi déjà bato déjà bazozwa biloko bazozwa déjà bakarton baza recharger yango nazosenga vraiment week-end oyo bureau nanga ya Dallas kozala polele représentante na biso kozala wana baoyo so baza biloko wana kotika baoyo mpe baza na bakar na bango na États-Unis bopesa JFM service confiance boza kobenganga trop moment ebeti boyebaka JFM service mpe kopanzana na state mobimba donc na trop sûr par rapport à mosala na biso tosalaka yango tosengi na bato ya États-Unis na Dallas ke week-end oyo déjà bureau na biso eza déjà ouvert baoyo esi bakangi biloko na bango baleka batika déjà biloko bokozala desi te baoyo mpe baza na mituka na bango bobenga tokotia na conteneur ti ekokóma na destination biso osalaka VIP ti na kati ya kini yango naza kosenga bato ya États-Unis précisément pai bureau ya JFM service ebandi na ville ya Dallas en tout cas nasengi na bino boleka deja week-end oyo bopesanga confiance eza JFM service oyo kaka bomonaka ndeko na biso les heures alakisaka oyo kaka bomonaka baninga mosusu mpe bazotémoigne mpona JFM service baoyo mpe baza na kota ya États-Unis ketembe ali bokobenga bafamille na bino na Europe na bakote oyo ya babundesa baparis donc masolo eza déjà carré mpona JFM service donc eloko na bakosenga na baclient nyonso ya JFM service vraiment nazosenga kaka confiance bopesanga confiance nakozongisa bino mpe confiance vacances yango ebandi bato nyonso ya Schengen bopesa JFM service confiance pai badepo na biso ya li bopesanga toujours confiance tomema biloko na bino tosali mpe réduction mpona bafete pardon mpona vacances nabiki bato mingi bakoma préparer déjà vacances période oyo bolinga mpe oyo kotinda biloko na bino mwa avant parce que ekomaka biso mbilinga mpona bacontener mwa baretard ya mike ezalaka mwa baboye na boye ezalaka donc yango nazosenga vraiment bana Schengen nyonso bopesanga confiance oyo nakoloba na bino yango wana bobosana teke système na biso awa ya fret aérien ezali toujours baoyo baza biloko na bango na kini soki bobongi JFM service ya kini biloko na bino ekoma awa na fret aérien 3 jours après bozwi biloko na bino toza kozongisa bino sur message na biso susu ke fret aérien na Bundes na Paris awa na Schengen tozali toujours mikolo tozo kozwa deja biloko ya fret aérien boyebake chaque sikoyo ekomi chaque presque 8 jours 10 jours biloko ya avion ezolongwa ezoya awa tozosenga susu baclient boya susu bao baza na problème badocument oyo ki bafamille bazocomplike mpona korendre bango service bocontacte JFM service akosala bino yango mpe bokozwa yango na position moko malamu donc eloko na kosenga na bino yango wana bana États-Unis nga nazokoma les 10 tokotala mpe nini tokosorganize mpo tobana kosala mpe fret na bino ya rien mais pour le moment na toza na euro na Union européenne donc tozosenga vraiment fret ya rien na biso ezali toujours en marche oza biloko ya kolia na yo na kini soki obengi JFM service ekomi na yo dans 3-4 jours leloko nasengi na bino susu yango wana merci mingi vraiment na apesi susu merci
na staff nyonso ya JFM service partout et ali bato bazo contribuer un effort à JFM service en tout cas la pesi sous merci même staff à Kinshasa sous na pesi sous merci na ndenge vraiment bazo sala musala vraiment na motema ya pio donc na sepeli mingi message na ko tinda pona ba client na ya ngwana bar 26 déjà et bar 25 où ezwa ki retard les deux bazo sala chargement la Pointe Noire donc dimanche kozana kati ya Matadi semaine prochaine avant de comme fin à semaine en tout cas pour zablo qu'on a bino merci pour le message à Lelo j'espère oyo à cause appel et kamba kotuna wa cause a besoin d'information mususu pour na koyeba par rapport à départ na biso j'ai fait un service toujours à Zali au beau santé toujours ça la peine dans la région presque il y a Congo et puis toujours ça la paix Angola na pesi mususu merci ezaki ndeko na bino j'ai fait un service alors botika malamu na libota nyonso merci.